to sengi yo lokolo boy ko pesa mama na yo chaque dimanche ko bana ko pesa biso 1500 personnes et na bana ko pesa chaque dimanche 1500 personnes alors bina 1500 personnes papa parfait na zo sala eloko peto ko koma place oyo ko comprendre parce que au monde nazaki grand marabout na mboka oyo nazaki na ndako na Kinshasa ndako na Brazzaville kuna nazo sala maraboutage ana nazo sala maraboutage Afrique mo matuzaki ka mi balé o bazaki puissant ba marabout puissant moko na Sénégal comme on a Kébé na ngai maître Youssouf Kinshasa et Brazzaville de deux nazalaki ambassadeur à ba sorcier sur Afrique centrale nazo pumbwa papa nazaki ndoki nazo pumbwa nani n'avion ba avion za kuna mine bato basaka erreur o ndoki wana akoi kuna essence esiri lokuta essence ete essence yango basomba kango na station ni kuna tozo pumbwa na kombo o bato bakombaka tozo pumbwa na poso ya nguba tozo pumbwa na lindalala tozo pumbwa na etoko laki sanga réservoir essence esikezali soki omoni ndoki akoi bakuti libanda cela veut dire akende ko traverser na ndako ya bato basala ka prière na butu parce que soki moto azo sambela mingi na butu na ndako na ezaka na likonzi ya moto et tobola ka plafond na batol et keibo komona sukate maintenant ndoki asala erreur ya ko traverser wana likonzi ya moto ebenda keza ema e bloqué tina tongo bakuta wana c'est pourquoi na ebisaka bato olingo sala makambo ya minene olingo sala stable olingo sala moto munene prière ya butu et l'équipe prière ya moi na efficacité sambela na butu yo vivra yango oh papa sinauti kuna pendeza tango nazaki ambassadeur ba sorcino sur Afrique centrale pona ko capturer bato na 1500 personnes il suffit na pesa kaka ordre na Afrique centrale représentant ya kuna il faut pesa nga autant yo pesa nga autant yo pesa nga autant et na bande ko coopérer mingi na ba église satanique eza na ville ya Kinshasa église satanique oui eza pe na Brazzaville eza pe na monde entier na keka comme on a représenta na une église ndete en alimité ah aucun soluna pasteur wana oui pasteur wana appelle so bandimi oui nazo yeba jour moko na ke comment on a représenta bana bato basambela pa na ye oui ah bango bazwaka bango lokola batabana bango même pasteur asala succès azwa mbongo azana à sacrifier des bandits. Nazoeba un jour, et comme j'ai dit, nombre wanana ne kokite, n'a que comment on représente moko. Azana bato plein na église. Église en wapi. Kinshasa, Brazza, ils appellent partout, hein. Presque le monde entier. N'a que comment on a eu. Ah, on a Kinshasa en commune. Papa, ma commune est sur Bazali. Ok. N'a que comment on a eu. Na tuni balobino azana Brazzaville na bengi wana tango ya ba seletel omoni ba appareil minene wa télécell oui alobina ngai monsieur Youssouf nazana Kinshasa te nazana Brazza mena kozonga samedi lokola lelo toza jeudi ngana koboyela yote parce que yo pe osunga kabiso comme ça comme na koya samedi bato bakoya ebele ba fidèle nanga koya mbanga na beach ngobila yo pusana kaka na beach pembeni ya mai beta ba numéro na o récupérer nombre ezangi samedi na kei na beach ngobila to ni motema mabeboye tango na kei na beach ngobila ba fidèle ba ye plein na ba mandala nzambe aponi yo o salela ayena kano rapide omoni parcellaire o batonga kalokola pont pembeni ya mai bandimi bakiti plein na beti numéro e bukani batonyo sona kati ya mai bazindi na récupérer nombre na bimi nanga na zongi ndeko yo motozo samela na ba église tuna kanzambe alingi basimba pasteur na bango te se ba wi pasteur wana za milimu mabe za boye oyebe ezalaka nini koba ezalaka nini bakangaka batekaka ba fidèle nyonso wana na monde ya ténèbres ata moni mabe pasteur azobima na basi azomela masanga aza ko escroquer azo yeza déjà mokangemi na monde ya ténèbres akondima yango te bako supporter ekaka parce que baza ba prisonnier na monde ya ténèbres akobima pe na église te
bazo mona mabe yango oyo akobima te parce que baza bakangami na monde ya ténèbres ndenge na bande ko récupérer bato. Deuxième position on a bande ko récupérer bato après ko pesa nga molangi ya parfum apesi nga ndika ya mbila ya kokauka alobi o ezali telefone na yo ata moto aza na États-Unis okobenga ye oko récupérer ye papa na sirisa bato na yebi nombre te na ndika ya mbila na kotinda ba esprit partout na mboka na biso tina ba intérieur tina ba pays étranger boluka kabutu na moi kaka ba numéro ya téléphone ya bato tango bakoya na yango tozoti yango na liste tango na lobi bon to récupérer siko bato koboma papa na kobenga il faut benga kaka il faut na benga na kobenga na ndika ya mbila téléphone na papa John les abo sonné eko sonné na yambi pe alo oyambi alo tango oyambi alonga pe na lobi alo oyambi alonga pe na lobi alo oyambi alonga pe na lobi alo tango na zoloba alo ekokoma tina tango yo koloba oui na zoyo kayo soko lobi kaka oui na téléphone c'est-à-dire on dit même makamunyo na kosa na vie na yo ngana kati téléphone yo lobi ekati akobenga tsu na kobenga te comme lobi oui na téléphone oso ndimi nyonso soki koboma na bomi yo na inconscience muto bato andimi na inconscience oui ayebi te bato basala attention na téléphone oui diable na bato ya misala ya molili ebele bazo récupérer bato à partir ya téléphone na ba internet moto akoti boye bup liboma ndenge na bane kozwa bato soki na bengi téléphone ya mwana mwasi oyebi bana basi ya Kinshasa bandimaka téléphone lokola ba angelou ok alors soki na sepeli na mongongo na yo directement komi mwasi na ngai ata oza na ndako ya libala bolali na chambre sinon na physique to na molimo papa ngana koya na butu tout d'abord na récupérer esprit oyebi na monde ya ténèbres avant ya kozwa moto meme koboma moto babandaka na esprit même nzambe po apambola moto ebandaka na esprit nde komi na nzoto tango na sepe na mongongo na yo na butu na koya ata oza mwasi ya libala olali na mobali na yo nga mpe tokolala wana ozobota na mobali na yo okobota pe na ngai omone bana basi ebele bazotambola meme bazosambela ebele baza na babebe na monde ya ténèbres bakendeke butu nyonso komelisa bango bana nini tokobota na bana basi wana bana ya kuna eza bapuku eza bampese eza magorodo crapaud eza banyau eza basili eza binsekwa yango soki omoni na ndako na yo bapuku batondi na ndako ata otie kisi esilaka te bazali ya mission ya kodétruire bato bafandi na ndako wana pourquoi zolia dollar pourquoi zolia bilamba pourquoi zolia makolo batu na kotinda puku bébé kende kolia kaka sous-vêtement ya mama wana to papa wana liya mbongo na ye liya ye na lokolo yelenga poso na ye yo la muke na tongo bapuku balenga tosi tozuyo balei mbongo nanga tozwi richesse na nyonso to bapuku balia bango bozo bango ezana bato mosusu bazali ba intouchable pourquoi alei mais ça nul sans effet ndetinga balia nga za nul sans effet abomona nanga azali intouchable moto azo tambola sembo amen azo banga nzambe azo tosa liloba ya nzambe wana batushaka ete wana asimbami na loboko ya nzambe oyo bible elobi oyo asimbami na loboko ya nzambe moto moko te akobebisa ye ni akobotola ye mais bato oyo ata azosambela na baaventure masanga ekobo nini moyibi escroquerie atiki te papa ata oza chrétien otiki biloko wana te tokorécupere yo ok koba nde eloko na